Malawa. Et puis, Naza Rosela, Anissé Loleka, qui est notre invité dans la tranche matinale d'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Alors, Nathan Mayomi Balawa, Kleko Fumunyama, ainsi que Koulou Fukisa, les amis de Frédéric Takiti. Bonne Nabiso. Ah, Mbote Nabiso. Qui les a dit? Merci beaucoup. Alors, posant la mission, posant la solo, la mode posant la vacine, Mokwana, Mokola, Kisa, Yemisa Bisona, le papa Fumunyama, Nini Peda, Mokuya, Oyekolobela, Nakana, Natomale. Matondo mingi ni anu ya maloba na yo Fumunyanga ayekolakisa lelo boyebi oyo ebombama kala emona na kake bato bazali koyeba yango te bato ebele bayebi yango te nde lelo toyekomema bandakisa wana tolakisa bino bomona mpe bosalela na bayebaza bakonzi ya bandakisa wana matondo mingi milemfu na bambuta tosalela oyo nyanga alobi po te mboka na biso ezala na bonsomi ya solo et toute la liberté, conditions physiques et spirituelles. Ok. Nyanga lobi nini? Nyanga lobi boye nandakisa. Tozali na balembo bilembo oyo mibale. Oyo peuple congolais anyoko makana yango mingi. Peuple congolais aza kolela, kote mususu zo kataka balobi nzala, kote mususu bato baza koloba koboma, kote mususu bazoloba lumière ezalité, kote mususu pe balobi mai eza kokoma te. Donc kuluna pasi nyonso boza komona na wala mikongo obolelaka nyanga eyo molakisi aye alobi solo na babilembo o mibale lakisa mbala ya sima tozalaki pe awa na etando eke tolobaki maye oyo eza komonisa biso pasi me tozalaki na bandakisa te ndi yango epesaki pasi lelo sikoyo toye na bandakisa oyo kolakisa bino oyo ndakisa na kimotema mabe na kati na mabele wana mikongo ndi na kopesa lisese na ye bakoyanola bayeba lisese na étoile ezali nini ndakisa na yango nini petina na yango nini na kati na mboka ezalaka na mobange ya mboka oyo bobengaka drapeau Congo bacouleur nga matiti mutu napesaka me kasi elembo oyo ezalaka na kati na yango yango oyo ndakisa na motema mabe etina na ye ezali koboma bongo oyo mosusu bozali komona kulusa bino moko bomonaka ye azali na bisika ebele bino moko bozali komona ye azali wana mosala na ye ezali kokanga bwanya ya bakoko bwanya ya bolamu oyo kokosala koko ayeba kosala nzungu koko ayeba kosala koko ayeba kosala fushete pe bilamba biloko songolo pakala oyo bino bozalaka na yango posa etake bato elembo oyo ndi yango ekangaka pasi oyo tozali na yango sika oyo soki bilembo oyo elungwe ekei na taka ya mabele elongwa wapi na Congo pe na Afrique soki bilembo oyo ekei tokokufa pote kufa eza solo kufa ezali solo nyanga mutalobi ngai nde matiti nalobi ya kufa ezali solo tokokufa mais kasi tokolia malamu tokomela malamu tokovivre malamu oyo bakoko bavivre kine yango na ebandeli ndenge babande kokende ndenge bandeko bayaki na misala na bango bakotaki na onyoloba étoile oyo ndongo lobi na biso libanda eza na kati ya drapeau eke sengeli elongwa na drapeau ya biso Congo fo elongwa oyo yango ezo symboliser nini ndakisa na motema mabe tina na eza koboma ezo symboliser nini ezo symboliser mabe très bien oyo ezo symboliser nti kufa bato nyonso baza na symbole oyo bazali lokola babomi aza lokola moto amemi liwa moto aza na liwa na maboko moto aza na elembo oyo oyo sikoyo ezali bato ya boyebi ndenge napesi yo ndakisa ya bato bakosala babiloko na kati na moki mpona bakoka kosala yango te biso banoir ndi babloke biso awa ndenge na ye kotelemela très bien alors mais eza ntsaka te mpona kolongola biloko wana ekolongwa nguyani mpungu ezali nini fo esalema po elongwa mais nini ekosalema po elongwa yango esalami nyanga ekolakisa baepreuve na yango emonani siko fo kozwa décision
décision ezali na baye bazoyingila mutu oyo azali oyo asimba kelembo oyo numéro 1 na Congo azali soki akoyoka nyange kozala matondo mingi mutu oyo pe azali oyo numéro 1 elembo oyo na Congo a deux oyo ezosymboliser deux personnes kolo ya elembo oyo andimi représenter nango awa azali oyo pe andimi représenter nango awa azali siko elenge moko abimi alobi te eza bakoko bavivaki na lisese ndakisa na tina kasi alani ndakisa lisese oyo amoni ezali tina ata mokete ememi donki ebele ya milimo oyo bakeisa koyeba na kati na ndakisa elembo oyo elembo oyo ebombi nde kobomba donc ebombi nde kobomba kongole kolela oyo nyonso bolelaka bandeko na ngai donc pasi na biso ezali nde na babilembo oyo donc pasi oyo nyonso na bandeko na politique baleka koto oyo bazolela biso bapolitike toye mpona kobikisa bino tokobunda nga député na kotindela bino nini boye nga lokuta toto wana nana ya na biloko oyo colonisation bato oyo bayaki na colonisation na mboka oyo nde bato bayaka na babilembo oyo babilembo ezali ebele na taka ya kolakisa bilembo ezali ebele kote moto atambolaka na ndakisa masese na tina bayaki na ona tina nini bon bayaki na yango na intérêt na bango intérêt na bango cela veut dire quoi esengo ya mutu na mokili mutu nyonso esengo na ye eza na mokolo moko petina ya mutu na mokili oyo eleki batina nyonso ezalaka kolia na kolala sikoyo foko bongisa na batina wana na lolenge ya mutu foko bongisaka esika ya kolia pe esika ya kolala bango lokola bazalaki pe na mayele ya kodevelope bisika wana nde bayaki koluka bilei eza lokola moto akia bokilaki kota kokende kokutana na litonge alokoti kota kokutana na safu alokoti kota kokutana na manga alokoti na bokila ndenge bayaki me amemi na saki na ye aza na mamuwa aza na mwanya yebike kotena koyokela nzanyi na kokitisa na kosalani na kolia ndenge bayaki na ndakisa oyo baye bakomi na mboka oyo ebengami Royaume Mikongo bakutaki pe bakolo bazalaki bato bayebi ba histoire wana ko konfukisa zali nga nazali maye oyo eye bola na nzoto oyo te nzoto oyo ezali nzoto me nguya kobimisa maloba ezali ya mokeli moto ayebaka maloba azaliki mpo maloba emonanaka te maloba nde tosalaka ndakisa ndeti nalobi okokoma yango na ndakisa me ndenge nalobi boye emonani te bolanda nzoto te me bolanda ma eza kobima na kati alors nkulu fukisa yo maloba no eza nini na oyo ndeko Fumu Nyanga aza koloba mpona bainsigne oyo mibale esengo mingi maloba eza mpenza moko Milen Fernando Mbuta na sepeli ndenge opesi biso maloba na ngambo na biso topesi lokumu mpe na tata na mpungu tulendo tata wase mazulu ya ntoto ye kolo mabele oyo akilaki azokopesa biso bwania ya kosembola esu bilembo oyo ndeko asemboli biso mpenza elembo oyo na bwania mpo etalisa biso ke eza kozanga motema ya mawa kozala na esprit oyo bamindele balobaki na monoko na bango détruire pour régner nde bakomatisa ngo likolo ya mitu na biso bakoboma milimo ya bato mosusu mpo bango bazwa kimia ya kowumela na nini na bango nde oyo ya mibale kuna atalisaki biso eza mpenza elembo ya kobungisa bwania ya bomoto ya moninga kokanga ye mpo aavance te nde na yango okomona bisika misato bakotia biso uta na mbotama bakotia yango liboso na hôpital ndenge obotama kaka boye okuta elembo wana banda na hôpital na porte na yo donc bakosala elembo de cérémonie na kati kuna bakokitisa yango likolo bisika mibale ezala na église bisika nyonso bando olinga kobondela nzambe yango ekase mayele na yo efungwama te epuis ekoakompagne esprit na yo jusque na jour de bemere oyo toloba mokolo ya suka ya liwa ya moninga omona tokotia su kuruze wana babeti yango lokola te na se ezala na songe bapiki yango onde bakofre yo obima te mpo bakopesa yo mibeko balobi retour interdit au pays yo kozongela esu mboka na biso te okende sikoyo molimo na yo kokende kokangama na bato basali kokanga yo wana na captivité esala mosala na nde balobaka tout chemin mène à la Rome voilà banzela na bino nyonso bolingi bosala eyokende ngoya epai na bango na Rome seke milimo ya bakoko na biso to ya bandeko na biso ezokende kokangama na bowumbu kuna mpona kotosaka misala na bango ya mabe oyo tozokomikanisa biso moo na bowumbu nde yango moni mondele ayebisaki biso na ebandeli alobi bozotungisa mapamba ata topesi bino indépendance bokoyeba ntina nango te pourquoi avant indépendance égale après indépendance c'est que rien ne changera ata na pesi yo yango mibeko kotikala kosalela babonzambe na nga makambo na tiki yango oyo kotikala kokontinue nango na suka c'est que ezalaka présence na nga mondele kati na yo
nde na bwania wana vraiment oyo alingi Congo na ye oyo alingi Afilika Très bien. tozo kokoma siko na tango eseri na biso to fongola bwania na biso. Alors biloko bozolo bezana ka ba simple signe ya pamba comment ekozala ezana ni na kati ezana bondoki ou bezana ki je ne sais pas. Oui, eza penza lisanga ya bato basanganaki basali eloko tobengaki Dieu comme étant domination internationale des Européens unis. Oui. Bandela Dieu comme étant domination internationale des Européens unis. Moto asalaki yango komoni zaki empereur César Auguste. Ye moto asala mbongo oto baka César. Yango moni quelque part na beteleki de Solomon na bi wera yembaki moto asala mbongo alukela mokili makambo. Tango ayeko yemba sunzembo ke passion nazomona photocopie ya souffrance ya Yesu na Kuruze chemin de la croix. Yango to linga to longola Kuruze bolingo ezanga juge moto akokata ngo azate. Ezanga pe pinisa pe pa yambula matadi donc mokwambi mboka na biso akokata mote. Wera kufunda ngo wapi. Eza ba vérité ya utai komona ba emelaki na Vatican bo e bisote pona kokende kozonga na likambo lobi signe wana eza penza moko te eza 27 signes zodiac eza 27 bakabola ngo 999 siège nango eza na Dubai bisika bango bakokenda mikolo nyonso na Dubai kombo ya liboso ya signe o équipe ya liboso kombo nango ezali Achimeli deuxième équipe na bango ezali Barbalé. Troisième équipe Nabango ezali Krimuka. Donc Krimuka équipe locale à Jésus, Barbalé et équipe locale à Bao Kuna, Chimika et bon zéro la tsuba pour c'est Nabango apona za clair. Donc boani na biso c'est fongwani moyino akoko tika la tidiba. Azala kana motema bodimbo ponga ina yaki tekio isabango lokola oyo ezali ya Achimeli modèle ya Kuruze oyo on peut explication peut-être pour déranger votre banda côté na bandi. Oui, ezali modèle ya Kuruze oyo balinga ko yela biso awa ba yela biso Bible nango ba obenga ngo nouvelle alliance oyo ko permettre biso to bala na mbwa to bala na nyama sango akondima a honorer mariage wana ezala célébrer ngalo kwa na muta maeli na boyi yango fona annoncer ngo déjà avant Bible nango ekoya ekoya ba bongisi yango déjà ba kotia na aigle likolo. C'est bon, déposer. OK. Alors na kati nango misatu siko na banguya o misatu muta sangisi yango akozala na lisu moko lisu wana ngezaka moko lisu wana ba bengi yango œil de Chivin. Œil de Chivin est posé la troisième catégorie. Au monde, on a triangle comme ça. On a posé œil de Chivin. Œil de Chivin est voilà aux makambo oyo yana no yete. Ba sino nyonso eza déjà na mokili. Bazo c'est la moitié on a la kisi ya Kuruze na eza déjà. Ko oya biso na compte na biso Congo ndenga ya lobi faut étoile longwa, il faut signe croix longwa. Wande na lingi to vanda. Pour on les intéresser biso mingi. Ko la koti yango a papa eloko obosana. Eza déjà na kata ndako na biso na Congo na biso. Ko ni ne ko sale mapo biloko ngo longwa pour tous en faire libérer, c'est l'obino ndelo. Esengo mingi na mutune ya malamu o esengeli na biso. Esengeli na biso moyindo azwa conscience. À comprendre que tozaki enseigner na ba méthode moko o biso to utiliser kati. Ba beta ka même fimbo na ba kulutu, ba pekisa na biso ko bondela ta makambo na biso ba yindo. Ba enseigner ki biso selon makambo bango ba yaki na ndenge na bango. Soki olingi mboka na yo ebonga. Vraiment to évacuer biloko nyonso bango ba yaki na ngo comme étant signe zodiac o les autres mais ma calamité bo tutu na mboka na biso faudrait za libanda pour to za libérer alors que kozwa mbala moko to benga indépendance spirituelle pour eloko ekanga esprit na biso eza ba signe wana ko to wana combat moko spirituel ceux to évacuer yango to za libérer vraiment moto yemo fois za conscience kanga faudrait za délivrer avant que eloko oyo très bien ceux to ju conscience wana to évacuer makambo na bango elongwe durant indépendance physique na conscience amwe kozwa manenge ni kaka ndenge bozole kabolo babo bien moyen mususu atono mingi ekela mufumu nyanga roi ya mabele roi ya mikonga okoluka lisusu nani tango balobi bongo nyanga moto ayekola kisabanda kisa oyo alobi banda kisa oyo ezali ngai na yo te mekasi ezali maye oyo elakama kitaka kala fo babiloko oyo elongwa lokola na ye nazali awa nalobi boy abakonzi oyo nyonso bazali koyingela na bilembo oyo il faut elongwa ngai ne nyanga moto nayebi méthode nyonso ya organisation ya babilimbo oyo soki ekei ndenge nini congolais akovivre bobanga te eloko moko te ekochange tokovivre ti
kitoko makasi na ndakisa na lobi ngai machichi ndeke nyama mutu avivaka na nsima na ngai parce que olandi na ndakisa bakoloba ezalaki mai oyo bato ya moto baloba ponga so na bien mona bwana ko ndenge balakisi ngai mai apesi mabele so batuni bato mabele awuti na nini bato bakoyeba te me nakoya kokolakisa bato ndenge mokizali mai apesaki mabele akoko mapamba tesaki ya likolo azala sila vedi séparation ya likolo na mai nde yango ebimisi mabele akoko zala bongo te fo azala na bonzenga po mokili asalaka nde bonzenga oyo babengaka kitoko na bonzenga ya mabele esengi machichi aya po machichi soki aye nde mabele ezwi bonzenga sikolo kola machichi ayaki azwi bonzenga besengaki effectif par effectif eloko na eloko esalani eya kokombine likolo ya babiloko wana nde ndeke aye nyama aye mutu mpe aye lokola mutu aye aza na boyebi aza na conscience ya kobongisa na mai mbisi azalaka na lidusu babenga yango trou bato bayebi mbisi na kati na mai aza na kati na mai me azwa komilengela mwa esika soki ngonga epusani makanisi na ye ya kolia matondo mingi bongo yo moto ya mokili okokotanga makanisi wana ndenge nini. Très bien. Alors donc vous confirmez ici Fumunyanga na Nkulu Vukisa kezali présence ya étoile na croix na mboka Afrique inde ezo freiner développement la biso matondo mingi eza bongo Vukisa bozo metaka ingeta kana bindenge bino bolo yango wana ndenge mukino sawa kwanda siko question za simple pona esila bozo répondre ngara te na question pona esila il faut nini il faut elungwa kolungwa na yango oyo nakoko tozo na pasa kotanga bakombo ya batu te mokonzi ya elembo oyo azali na mboka na biso Kongo mokonzi elembo oyo azali azo soki bokomando le pesa emission kitoko emission osali eleki banda be emission banda ko salama emission aboyi na mokili esalami ke batu balasa bongo na kokosa yo batu bakoleka na emission bakoloba mai onga naza koyebisa ote mai oyo tozosola na oyo yango nde oyo eza base oyo ke molimo ya congolais pa se vandi ilamuki eza nesengo okay pona babilimbo ezolungwa kokolungwa na yango ngai ne nyanga mutu oyo afa il faut aluka ngai nyanga mutongo eza nani totanga bakombo popo totanga bakombo te savoir Nkulu Vukisa yo peut répondre eloko nini qu'est-ce qu'il faut faire sengo mingi eloko esengi na biso kosala esengi na biso nano kosokola motema na biso tika mabe nyonso kozala na elika ke oyo aza moyindo na kati ya filika aza lokola yo mona lokola keno bisika bobutami na famille moko ya mama moko na tata moko na ndeko na nyonso esengi na biso posa ya motema na ngai ezaki Afrique na biso ezala moko tozala likanisi moko poto pusana sur liboso nde tozomona ba ninga mususu baza pe ini na ndenge tozala likanisi moko me tokoza likanisi moko te peza na batu o bazondima église ya bamindele eza pe na bato oyo baza mpona bino église ya bato mwino yango moi na okoma moko jamais te bisika na lobi likanisi moko na sens nini po moi na ndako papa azaka moko na ndako vraiment bolingisi bisika na tokozala te na deux pères différents baonourrir foyer moko et bien na désordre makasi papa moko azoya azotikela biso biloko papa mosusu pa yaka tikela biso biloko moko kaka osuka ko abandonner biso et puis oyo abandonaka mingi azaka pe père légitime ya bana wana ko alembaka na déception ya bato bapesi mais oyo ayaka ko forcer amitié aza oyo ayaka ko luka bénéfice moko na endroit oyo wana ekuta et lelo so to comprendre biso tozalaki na marque ya culture na biso to modalité na biso oyo toando osalela tobosanaki yango to tobungisi yango batalisi biso mosusu c'est que papa a bien penza ye wana ni tobungisaki oyo alingi mboka na ye ya solo alobaka za mwana ya Congo fils majeur ya Congo to Afrique oyo vraiment makambo ya koko discuter mote ko ayebi histoire ya Fumukimbangu keza réalité et deka awa mamaki pa vita makambo ebele amoni pe oyo balumumba bamoni na misu kwa kokoza la BDT. Très bien, merci beaucoup. Alors Fumunyanga boni mundele azana babiloko yo na mboka na ye na badrapo na ye mais aza ko se développer yango esimbika na bango esimbi na bato mingi te matondo mingi na question na mbuta omoni mukolo nzungu la yebaka nzungu na yelo lenge ezali ndenge balobaka kolo nzungu moto alambi biloko na ye na kati na nzungu afiniki yo komona kaka nzungu moko yeba te nini eza na kati kuna ezali kotoka moto akoyeba oyo ezali kotoka kolo na yango
na moyen de faire facilité ya kovivre nazo rappeler plusieurs fois na lobi esengo ya mutu ko vivre vie ya mutu ezalaka na mukolo moko ezalaka te ya lilone ya lobi te ezaka ya mukolo moko bongo tina ya mutu na kati ya muki mutu nazo ba mutu nazo différence ka noir te na bi mutu na bango pe ba ndeko wana zo lobana na bango pe bazana basinyi wana na ba ndeko wana tina ya mutu nyonso ni mokonzi ni mwana muke nini ezalaka la kolia na kolala parce que faut qu'on milengile na kolia pe kolala yango bango basali basini oyo pona kobongisa biloko bisika wana kotambola nde toza awa toza musika na wileri menga navanda ati navanda na pascal so na lobaki na makolo tina koma awa esika toza no kana ngana koma ti ngokoma kasi mais on a komi ata cela veut dire je loko moko boye oyo esuninga na ma rapidité na sala transport yango wana ndi parce que tu fais tout faire facilité est-ce que ngana tambola makolo ko kazwa ata cheval bon moi na cheval te atali ka tambola te na kokolemba na zwa cheval asani donc nga za bana msuba ngaba papa mzaki ndakana cheval ke bonye na ko sala papa papa akina na cheval akenya mu loko moko bo ekomisa ina musika donc eza facilité tozala kana facilité na difficulté eza ya mutu te na kopesa ndakisa mutu akomela kopo moko ya mai kasi akoeka malamu na soto pe esengo pona mais ceux qui ba pesier nanko bidon ya mai to ba bidon ya mai akomona susu esengo to malamu na soto mutu akozala na posa akolia pilipili muwamo wabenga pilipili akolia pilipili atuti na liboka pilipili na ye aza na posa akolia na oyo esengeli momoko mwanda mbupo ekoka kitoko ya bilia aza kolia mais soki batuti bapilipili baliesa ye to alia akokoka lisusu te yango tozoloba wana eza epai ya ye moko mokeli mokeli ye moko apesi ngai ndakisa wana bongo boni biso bato daki biso bato tokosala ti tozosala eloko te so moto ayebisi ngai par exemple ake na parlement ou aza nani eloko te po ntina ya moto eza kolia na kolala cela veut dire faut kobongisa babisika wana tozobongisa te namoni ndeko mosusu mpe aleki awa alobi makambo na ye ya politiki mais namoni yango mpenza eza mpenza na nzela mpenza te biso na Congo awa toza na posa ya moyen de faire facilité eza nini na bana kolala netoko bakoko balalaki netoko bakoko balalaki na mabele mais moto azwaki koko oyo abotamaki liboso ya yambo na kati na ndakisa alalaki na mabele alalaki likolo ya nzete mais kasi ti ndeko wana mundele ayaki na basini oyo koko azalaki na mabele moto mosu ya mayela te akoko nanga zolala kana mabele boye te funa ko basinga wana kamisa sala ntimo loko na salani moto mosu ayebe te maninga ne sala to parce funa komisa ngone éponge o babenga éponge e moni facilité na moto o alali na éponge na moto o alali na etoko na moto o alali na mabele nani azana mo facilité ya kobaluka malamu na zoto o alali na éponge bango nyonso bazana poki mais o alali na éponge azana mo donc eza bongo ndenge mokili azolakisa ngai nde machichi ndeke nyama mutu avivaka na nsima na ngai très bien bolanda ngai te kuluvukisa nde moko koko fumu nyanga lobi bwanya ndenge mpenza fumu nyanga asemboli mpo atambolaka mingi lokola ndeke na biso tobengaka mpongo ntango azoexplike o facilité wana fo ofungwama siko na facilité na question oyo otunaki facilité wana di ya kwa facilité nga nakangi na maboko ndo okangi na nsima na beti poche mbongo ebimi natindi moto asombi mpe mikate na coin adame na moto akendaki aloni masangu na eye atoki ayeba teki masangu mbongo mpe ebimi toujours mauti onyoka malali na pasi ya malepe na pasi yo linga siko éponge olembo akisi nde facilité omoni bisika fumu nyanga azoyebisa oke no bango mindele wana ozolobaka kisi wana ebongi kaka na bango na biso nde bebisi biso totali nzambe apesa biso capacité ya invention création makambo tu apesi biso capacité ya kolona biloko na biso ebima tozobokola tozaki na mboka na biso eza paradis oyebi mboka na biso na koki invente te tozaki mpe na ntina te tokezwa kisi po mbongo ebimaka mais bango basalaki équipe wana po basala pouvoir maléfique babimisaka mbongo nde bayesi po na zone oyo bata mbongo baza mingi bakosa biso na kisi na bango na domination wana po bayibaka biso mpe mwa misolo balia na mboka na bango po bakende kolia kobongisa donc yango moni bisika wana po konyanga lobi makambo oyo etali facilité
na moto azaki na apesi na masese atamboli bongo donc ici kana pour comprendre que azongi c'est le tiro biku baninga wala na biso ba lobake koko dévier question te koko dévier question te koko comprendre que yo lingi facilité yango zo ndaki se mindele o lingi succès lo mango yango komo zo ki se mindele koko bosani ke photo c'est la makambu na yo moko ba te yaki na ndako na bino koke zo ya baninga kuna te po eza mabe même na bible la bango ba yela biso ba lo biso ba yo te ayo bonzambe amboka na ote kondima yango te zala motali boso ma mutu na mabanga no kita bebisa mboka na calamité. Mais le biso tondima bonzambe na bango et komi makamabe et komi domination et biso voilà passe na biso ici. Merci beaucoup. Alors tokomi ko kende na suka todosi sana bino kala mingi te fumu nyanga pona ko suki sana message na bino ya lelo bani osana ngwa ko yebisa na biso ba africain et biso ba to mwindo bazolanda matono mingi mbuta maloba na kozongisira ba africain to biso nyoso ba indo bakoko batambolaki na ndakisa koko atambolaki na masese ndakisa natina koko azalaki soki azali na ndeko na ye molonga nyi bakiti na mai na kati na ndakisa moninga moko akei na zamba moninga mususu alingi kokende na mai tangu bakokende na kati na ndakisa bakokoma na nzela moko angana kei na zamba angana kei na mai asuko sisi na mai nini kokosala tena kozonga na mboka matondo mingi koko akei na zamba oyo azalaki na mai soki asilisi tanga kobanda komata ayebi akoko akendaki akotya elembo elemo ane koyakolakisa koko oyo akendaki na zamba atanga bazonga moto akendaki deya na mai asali nini amati na mboka yaki koko atambolaki na babilemo cela veut dire masese ndakisa natina lelo awa na Congo iloko wana na moto ya moto ezali mpo namonaka bato ebele ata na nzela bazosala makambo oyo ezangi koyeba tina tolobi toboma te na kozanga koyeba tina po te kufa eza solo eloko na kosouleve na koya kolakisa yango bato tozalaka na bilembo 6 oyo esungaka musuni tato bakongole bayebaka te tato noir ayebaka te nde nyanga alingi komanyola po te motu ayeba tozali na misatu na lolenge ya mokeli ye moko ni mpungu oyo bato babengi nzambe tozali mpe na misatu na mayele ya mutu oyo moto akokosala nde babengi yango artificiel biloko wana 6 nde ekomina esungaka musuni na misatu oyo eza nature nalobi na pose question na ngai oyo eza question siko nazopose bato nyonso ya mayele oyo ntango baza na Congo awa oyo baza ayer oyo baza na bamagie oyo baza na bapuissance oyo ezali na makanisi na bango peme eza mayele kufa nde ezali suka ya mayele nga nazali ekelamu fumu nyanga na témoigne boye nalobi bato nyonso ya mayele bosangana boya bolobaka kufa ezali solo te nde tokondimela bino bilombo oyo ekotikala na mboka na biso me kasi soki kufa ezali solo bilembo oyo fale ekende nga naza na bepreuve nazoloba pamba te nazobolanda te ke nzoto oyo te eza bwanya oyo ekati na nga nabimisa epai ya bato toboma te nazofinga te nazoloba mpe mabe te nazoloba na bato mpo bafaire comprendre nalobi kufa eza oyo nazobeta se te nabike kufa prise oyo elekokangi bato balobi après kufa bomoi mosusu ekozala bato moko bakozala na paradis soit disant kotundatunga te mosusu bato mosusu bakozala na lifelo nanga nayebisi bino non nayebisaka to kwana nabi non pas question kufa ezali solo bato oyo baza kononse mingi pasi wana na kati na ndakisa ya maloba ke kufa ezali solo mais na différencier nalobi ke kufa ezali solo kufa ezali solo toboma te na kozanga koyeba tina parce que naturel na artificiel na pesi yo bapasi ya naturel ndenge ezali ya pilipili na pesi yo ndakisa na yango na pesi yo mpe ndakisa pasi ya mai kwa mai kosokola mpe ezalaka malamu mwa kantini moko to na mwa douche mais so babwaki yo na kati ya fleuve to océan okomona yango ekomi lokola eloko mosusu ileki yo sikoyo motuya na kipe artificiel te posa onaki artificiel bokokuta sikoyo base donc mabe donc oyo oloba kuta te ya naturel so sali bongo eza na mama malamu mais oyo penza donc pas moyen très bien donc artificiel ne base oyo tozali komonela pasi mingi na kati na mokili. Très bien, merci beaucoup Kulu Vukisa. Il est à pour nous clôturer. Ouais, pour nous clôturer na kosenga na bonyo so africaine awo azana bolingo ya mabele na biso ya Afrika ya bakoko na biso eza mabele ya bakoko na biso bolimbisi eza ibe na ngai te eza elaka o nga na yepe ana fumunyanga to eka pona elaka komona biso mabiti nga na yebi esengeli na yo obatela principe na caractère po sunga yo na ngai soko bungisi principe bungisi pe caractère osuka bisika moko ngana
et puis kobosana te fumu kimbango alakaka biso soki otikali kondima ngunza te mayele na biso ekosuka faudrait omeka kondimela bangunza po lelo ngunza aza su wana ya kala te ngunza azali sikoyo aye ya sika na ndimi natondi mpenza matondo bino bangunza ya kintwadi botele masi makasi po pefeza bangunza bino ekisa mezali ni fumunyanga ngai ni molaki tozana bino te bokutalaka bosanganaka eza lisanga kintwadi ni kolobeza lisanga nde tosangani boeza ya kintwadi église de noir te biso ozana église te biso ozaka kaka na lukongolo à part lukongolo ndenge ezana ezaka lisanga baninga tosangani nde tosangani boye topesa. Merci beaucoup message eleki kuluvukisa bambote soki ezali osala bien mboto soki sana fumunyanga esengo mingi ndenge towiti koloba bangunza nyonso ya kintwadi bayenge na bino vakongo Jean Mososo ifulu mbote pe koko kutumisa koko lengo koko mabele koko malaba mbote na koko zwa mayele dola na zapela bandeko ba mama Afrika ba soutenaki biso lokwa mama Nana mama José ainsi que Meshak Dikouve Mado Namada Azape Kuna Papa Mada pe lisusu Mada Petina Papa Mada ainsi que Pagi. Merci beaucoup Kuluvukisa Fumunyanga pour tout ce qui s'appelle yo Bambote ceux qui fait numéro de téléphone ezali numéro de téléphone ezali kokwa numéro de téléphone ezali na pesa numéro merci numéro de téléphone na biso soko linko benga o bengi na 081 37 17 981 donc 081 37 17 981 okubenga biso pe lisusu na numéro mosusu eza ya orange 085 75 62 945 085 75 62 945 na numéro wana nde bokoki ozwa biso soki boza na besoin kosola na biso bosoyi na biso. Merci beaucoup Fumunyanga tosisa matondo mingi bambuta lisusu na zuma loba na ndakisa ya kosukisa maye oyo toyuti koloba awa milemfu na bambuta oyo bazali bakulutu bazali koyingela mabele na biso na financement na makambo etali social oyo nyonso bambuta bazali kobunda milemfu mwana na bino ekelamu Fumunyanga aye alobi ete babilimbo oyo bakonzi bazali koyingela yango pardon bakonzi na ngai mokonzi oyo na mokonzi oyo bokamawa po te kufa ezali solo ata osali ndenge ata bosali nde ata ndenge nini kufa ezali solo mai oyo nazali koloba boyokamawa ya bandeko oyo bakei na esika oyo tala nyanga moto azalaki komona nde alelaki mawa wana tala mawa ya lokumu oyo esali pasi bongo mpona kosukisa ndenge ndeko alobi tozwa maloba nakopesa mbote mwana na ngai ya mwasi mama princesse totila pe napesi susu mbote na papa prévenir mwana na ngai napesi mbote na bébé pressé et mama na bango mama Ardasha Bakaila matondo mingi na mbote na bino napesi susu mbote epa ya bébé Merina na Merline bana oyo bazali na kati ya royaume Congo bakobunda kaka na kati ya Bilaka matondo mingi mbuta. Merci beaucoup Fumunyanga elolo bani mokonzi ya matiti ni nyonso moteleli forêt na la Bible mabele abimisi ngai matiti soki nga matiti naza te ndeke akolela nyama akolela yepe mutu okozala te potanga nazala pote bino bosala nini bozala dangi nyonso oyo ezalisami likolo ya mai mabele na likolo mokeli nde apesi nguya epai na matiti pote bino bozali na misuni bozwa moye ya kobika. Merci beaucoup et puis merci na Kuluvukisa ya on peut la ici Kuluvukisa eza penza Kuluvukisa bana kembo alongo eza misala ya tata vukisa elingi koloba kosangisa pona kozwa nguya ya tata na liboki moko. Très bien, merci beaucoup Nabino tomonani mbala ya sima. Merci beaucoup. Alors mesdames et messieurs, on va chuter avec l'invité Anissé